Voilà, Mbote Bandeko Balandi, Obope sera toujours confiance et la fidélité dans Mbonda Écolo, magazine d'actualité. Auto cela gagnant, c'est qu'on peut savoir information sur et à temps réel, beaucoup plus que tout le café. Tout décortiquer, actualité aux collègues de la carte République démocratique du Congo, pourquoi pas, contre la ville, province de Kinshasa, Oetoni, Makambo, Meker. Merci pour la vie que Bandeko Diaspora, vous allez partout. On peut savoir confiance à travers la chaîne YouTube Nabiso Mbonda École officielle. Vous pouvez savoir la carte ville, province de Kinshasa, Brazzaville, Lubumbashi, Congo central, Bandundu, tout partout. On a la chaîne partenaire Nabiso la télévision de manière que vous avez actualité, tout peut information auto ça toujours dans temps réel. Et ça va toujours Essengo. Ça Congo et ça Kotambouissa Mandenge Nini. Un vrai Congolais. Un vrai Congolais, il faut vraiment qu'un vrai Congolais, on a toujours bonheur il y a Congo. Parce que à part Congo, à Zalambo, à Bissouté. Mais, chose grave, malheureusement, dans quatre institutions à Mboka Nabiso, tout ça, c'est belé Congolais, mais le comment la nationalité belé. À Kenya, la France, à Zali Mikanda Kouda, à changer de nationalité, à Zali la Belgique, à changer de nationalité, à Zali partout dans Mboka Liban, à changer de nationalité. Mais les autres, comme ils sont la carte la carte Congo pour le Luka, comme il y a un apport, pour permettre Congo et que les Liboso. Malheureusement encore, vous avez des cartes qui n'ont toujours dans ma canicie à ma baie. Au Congo, ils ont zélaté. Congo, ils ont croire que le Congo est un outil poteau. Au lieu qu'on peut apporter ma expertise pour permettre le développement et pour le Congo. Mais Bino, vous avez esprit à Koyiba. Ça va détruire. Congo autre le Congo là. Congo est ma papou. On y est bon le maïle obo bon na mboka mundele. Ndengeli banzela kule zali, ndengeli ba ville zali construite. Mais vous venez ici pour le détruire Congo. Mais c'est comme Mister obo zo yiba ya Congo. Malheureusement encore. On y est bon que les mêmes Tonga. Dans ba village na bino. Bon que ko accomplir ma tâche est comme matérialiser vision chère. Il y a moi Félix Antoine Sekedi Chilombo, il y a développement local, il y a 145 territoires, mais vous préférez qu'on soit immeuble, dans ma poteau, partout. Vous avez ça tombe déjà. Mais ce qu'on a le Congo, Congo, vous avez autre ça élit qui a confiance. Banablo bazo AVC. Banablo bazo bela maboma. Ma famille n'a pas trouble moko on comprendre te pe beaucoup avant. Maliwa na bilo za maliwa moko ya soni na ya mawa. Pasi. Qui a dit qui beni. Le oyo tonte comment la bande de kobele ba ko postuler à niveau provincial, à niveau national. Pe misu ba qu'est-ce que ba niveau communal, ba commune kuna, ba conseil communal. Même le gouverneur. Gloire à Dieu. Quand il a bango ezala ba épée ainsi ka ba koti ebele. Même la institution, la décideur, ba ministre, pour ba tasika ba koti. Mais si quoi bon koti na makalisi la bino nini ezaka mitu na bino. Parce que Félix Tshisekedi asa magicien te. Akoyeba te pasi obande ko bazomona ya Kingabwa. Akoyeba te pasi obande ko bazomona kuna na Kaluka. Akoyeba te pasi obande ko bazomona kuna na partie est à topé la Kwamut. Est-ce que babo de basa babobulu la province wana. Asa magicien te. Pas avec un bâton magique à mettre à comment changer. Rien. Même s'il nous a promis que comment on comme Allemand d'Afrique. Alors qu'il y a pas ce qu'il y a dit que apport il y a le Congolais et qu'on permette de le développement ensemble. Mais ce que le lobby va dire c'est sur l'amboka. Beaucoup de députés, beaucoup de gouverneurs. Ni obozala ngole ba projet na bino ya malamu et qu'on permette que Congo lobby et zoma papou, tout ça fait fier. OK à Dubaï, OK à Thaïlande, OK à Belgique ba kenaza congolais. Moi
ba complexe za ikala elongwa longo pa bandeko ba bima bima te bazali awa. Est-ce que vous avez makanisi wana? Première photo mona, premier ministre ya Mwasi Abima. Balobi ki azali ya Congo central, ndenge pe tomona premier président ya mboka na biso, azali ya Congo central, tobali pe la premier ministre ya Mwasi Congo central. Tout le monde dit former un gouvernement naé. Est-ce qu'on peut croire réellement que la format est quoi apporter un plus à attente à Congolais? Il y a des parmi les questions où le receveur invité dans la carte plateau où moi Namboka Jean Kadi Mambikai Azalaka candidat député provincial dans l'élection 2023 décembre. Malheureusement, et Salamika Ndenge Salamaki. Mendeko, le moment où ce slogan naé a un projet est belé pour la commune à limiter pour ces candidats. La commune commune à limiter. Le oyo to éviter ce qui a Moutou comme autorité municipale to éviter de te faire la plateau opposé sur la par rapport à la politique ya mboka puisqu'il y a des acteurs politiques. Ba acteurs politiques ba bunga katé. Ata côté ba institution té. Mais maïla za la Moutou, azala dépense azala censé ko bimisango chaque fois pour permettre ba baza ko sala ba bénéficier pe na yango pour Congo lobby et c'est ngo ezali ya yo ezali ya ngap ezali ya yi. Mon mboka Jean Kadi Mambikai Kala. Ah oui, vous allez. Ça c'est mon photo, ok Dubaï, ok Turquie, ok Belgique, les autres des retours dans la ville province à Kinshasa, la carte Congo mboka na yo. Ah oui, bonne santé. Ah oui, la santé ça va. Les alliés pour Nabiso et Sengo. Et à se retrouver dans la plateau, d'ailleurs tout retour dans la moindre changer même les sika quand même. C'est très agréable. Merci beaucoup. Aux Kende, aux Zongi, au côté, il y a une modification, c'est-à-dire qu'il y a des choses sérieuses où Nakatia Kosalema. Vraiment, ça aussi, on a profité pour nous féliciter, Nandenge Ozo avancer. C'est ça parce que de même, Congo est pour ça et avancer, et aussi, tout il faut avancer. Exactement. Quand vous avez avancé et que entreprise n'a des activités comme monnaie également j'ai engagé Batumisusu et ça va faire en ce que Congo et Eba n'a pas avancé sur Batumisusu. Et en ça aussi je dois également profiter de l'occasion avant Tokotana Moboko ya Otoboka et Kolobela na Eba na copé sa salutation nanga na Bayangai entre autres Jérémy Ikanga. Président Nanga Honoré Mvula ainsi que collègue Moussoussou, camarade aussi à l'honorable député provincial élu de la circonscription de Katanda qui est Germain Tambwe Thomas de Lokis ainsi que notre actuel ministre de la Défense nationale Tozo Benga Wakwetu. Qui moi j'invite à Kabongo. Oui, Jean-Pierre Bembatikele, ma responsabilité. Jean-Pierre Bembatikele, ma responsabilité. Je suis sûr que na expertise, na Wazaki Nango, côté journal officiel, pour ça là aussi, quelque chose na ici Kazali. Je suis sûr que ma kangwa bien, et que ça et que ba frère, ba sœur Nanga ya Est, ko yeba na kozwa kimia au travers parce que quand même Azamutu Oyo il maîtrise pays Nabiso sur tout le point et qui a créé Banakosala quelque chose. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Bon, moi, Jean Kadi Mambikai à ma solution politique au Italie, République démocratique du Congo. Merci. Derrière les caméras là, ils sont toujours coordonnés avec l'ingénieur Igri Mateta. Parce que coordonner surtout de manière que Masolo et les kakito comme bunda et bunda toujours avec au four et au moulin pour te lukake nyoso et comme akito ko yopende ko yebi que aux a besoin pour soutenir biso na nyoso tout o yebi que pour soutenir biso pour que des liboso mais le partenariat parce que ba partenaire bazalité pour permettre que tout s'avancer et aux ala esengo makasi moi mboka Jakadi Mambikai fait ce que de Chilombo premier mandat co-gestion premier mandat de l'amatation. Premier mandat de plaire. Premier mandat au bateau bloqué Ngaï. Tout cela, malgré le comme Souka, peuple à reconduire encore la confiance à PCE pour
à côté deuxième mandat à Lukake vision te la promesse à faire ça qui est belé na yebi ketana de komoko à ça la livre vraiment il y a promesse à chef de l'État mais si quand on fait ce deuxième mandat avec le premier président du Congo Abimoual pourcentage de belé bon 74 et quelques est réellement tant la problème de l'éclairage à est au Jean-Pierre Bemba où tu as bundia boni mettre solution soit métier c'est cap Félix Civil pour solution soit métier comment on a moi si comme chef de gouvernement est-ce qu'on peut croire réellement qu'avec beaucoup d'assurance qu'il peut apporter Kimia et Sengopa attente à Congolais? Ah oui, Papa Alain, vraiment, je dois vous dire que nous sommes des chrétiens. Vous allez être chrétiens, bien que nous sommes na politique, chrétienne. La ligne polémique était la ligne Diane Loté, la ligne vraiment, pour la caméra, on loba, vraiment loba, la confiance. Mais quand même, je vous assure qu'avec la dame, il y aura quelque chose. Je vous croire en quelque chose parce que Yomoko Ebi, quand le président de la République, ça y est, confiance par la population dans le 70 quelques de pourcentage. C'est-à-dire que par rapport au programme au chef de l'État présentant qui la population population peut accroire nango y a le fait et la population a croire dans le programme naé à payer confiance. Alors on a confiance à payer et aussi au money Premier ministre Nabiso, Madame Judith Soumina, Aoti Kobima, la première femme, première ministre. Et aussi en ça, je suis sûr qu'elle fera quelque chose vu aussi de sa composition, de son gouvernement. Quand même, aux technocrates, dans le gouvernement, tous croire que non, il y aura quand même quelque chose, si et seulement si Bissognon se bat congolais peut participer na parce que souvent le mot commun na ba législature ou les cas na ba mandat ou pour les cas au moins la population au lieu azala trop exigeant envers mutu oye atindi population azotalilaye biso yangonde population vraiment toza nango posate nde toza boye bien sûr que to votaki bango to tindi bango tozo croire na bango tango tozo tinda bango malgré que ba élection est salemi na ndenge salemi parce que na kati élection quand même il y a à boire et à manger les gens makambo elekani wana o to pouvi ko dévoiler te mais bango moko et aussi ba peuple la population congolaise bazali vraiment très consciente na ba makambo o elekaki na ba élection malgré batu o salemi wana il faut maintenant bazwa bachana no liboso intérêt à population balongola non ba makambo na bango le peuple d'abord oui le peuple d'abord primer d'abord kandenge mokonzie moko alobaka yango alors na ndenge bapesi bango confiance bayeba na kosala po bazongisa la population confiance wana parce que population alembi vraiment soki otali na ndenge mandat et bandaki ndenge ba bandai komi pesa la façon dont ils s'attendaient et aussi au cours nde ba makambo ekomi kotambola yo moko o comprendre que quand même alembi alors na kati ya babiloko wana toyeba na kolongola un peu ba frise eza na kati ya population na kolongola ba frise o eza na population ezali d'abord pour répondre na ba entente na ye eloko liboso d'abord pour na ba frère na ngai ya est ezali kimia bango bazana na kosa ya kimia soki kimia côté bango quand même il y aura des azonga les sikana ndako na ye azongela ba activité na ye ndenge sengeli. Et aussi pour nous les autres, la population Misuso, les alliés d'abord pour Napoléon, parce que malgré tout ce que nous pouvons dire, population congolaise, Bazan Anzala, ils sont quand même, quand ils ont introduit tout tamboli, tout tamboli dans le pays, tout pays, aux pays, aux se sentir gouverner, aux sentir vraiment l'autorité de l'État. Et l'oko, oyo, a vraiment, et ça moi, passe. Alors, comment est-ce que l'immigration de ça, Moussala nae? Certainement. Mais pour y avoir au moins que non, mutunyo surtout à connu ko sala et l'eau quoi sengeni. Et à sengi mutunyo so à connu ko sala au moins un ouais walelo à la mouki na tongo lobby de tel endroit dans même mutuka na 3000 francs.
Atchepeka 3000 francs. Donc ça prix à transport selon la volonté na. Donc à mboka l'état zaté. Mon côté à interpeller ni quoi. Transport na tongo ndenge mususu na midi ndenge mususu na butu ndenge mususu. Vraiment, on doit sentir qu'il y a faiblesse, il y a l'État. L'État a vraiment la faiblesse. D'où tant que bazo tchaba konzi ezali ko ete ba solution ezoma na ba bisika mo boye. Alors ba solution sur bani liwana ba uti ko tchaba institution ya sika d'ailleurs pour tout profiter pour na ko féliciter bango et aussi ko tombela bango mosala malam et que baye bana ko répondre vraiment na ba entente la population parce que population azeli mingi alembi maloba cette fois-ci alingi misala et salima wana nde kozala mutu ya makasi si misala wana ezate kika ya maloba na bani non parce que quand même webi utaye komona balancement ya misala moko esalemaki na limité na je pense entre mai juin 2023 misala wana ezalaki lancé côté esila na décembre banzela kulumba entre Iveco Lumumba et consort. Mais les lots qui kuna au moins il lo comme côté ça. Vous avez la vice-gouverneur moi limité peut être on qui va côté là ba Kulumba aussi Kingabwa. Et c'est parce que base ya vice-gouverneur azala ki wana. Wana tika, wana zaka maluba. Wana zaka maluba. Mabele ya histoire de mabele ya je koko mulumba. Elo wote wana zaka maluba. Vraiment so qui kuna au côté lo comme côté salimi. Alors que misala ni ça il fallait qui et si là en décembre 2023. Mais les lots toujours qui est na décembre 2024 et là comme côté et ça les au kutaka ba déjà et bandaki les lots ils ont télé même pas moitié même pas moitié ba c'est biso que notre financement nango ezaki misalo on ezaki déjà financé à 100% mais le lot et là comme côté ça les mikuna ezaka ba timbola quelque part ba timbol ti population moko lembi à saline à zongisi azipi ba kanivo babandai ko sala wana kona trop de fatigue batikeli bango ba mabulu na nzela alors ba mabulu wana balembi ba bino ça pour aller vango vraiment en ça yangonde tozo senga était autorité à l'état et bana kozonga parce que autorité à l'état ce qui est zongi gouvernance et rozala et aussi misala wana rozala contrôler et zal exécuter na ndenge sengelinde ou vraiment population biso tozala ngo bosenga. Très bien, merci beaucoup les amis. Analyse ya mwana mboka Jean-Kadi Mambikai, acteur politique azoloba makambo esengeli l'État il faut aiba kozaba responsabilité nae. Beaucoup plus actuellement le col atozana gouvernement via Sikabande ko bokoti. Boyeba di moins koyeba comment est-ce que esengeli bo gouverner. Comment est-ce que esengeli bo za décision. Comment est-ce que esengeli bo za beaucoup plus na terrain. Baba banek de ko sala na ba tiki budget bima déjà mais ce qui est kena éviter. Bon alors plein de morts, plein de morts, il fallait frapper Batouana. Et ça va couler même si Bangoana, on va dire que bon à l'état va couler na. Moi n'amboka Jean-Kadi Mambikai. Mais le côté de la composition du gouvernement. Tant de talaba acteur politique bazana. Monsieur c'est Sikaba Koti, puis monsieur Akala, ma salle va permettre ça va poste monsieur. Donc étant qui analyste politique, un acteur politique. Analyse de gros ça par rapport à un apport ni ozomla bande ko apporter pour que même si ça qui ba zongi lelo apport ni ozomla ko apporter parce que ce que bazala qui tout le monde va changer ça la métier ça va tirer bango sur que le ministère monsieur ça pas bon sentiment la carte masolo ngote ouais ba gouvernement yo moko yebi composition gouvernement ndenge za vous savez mali muké no question on ngi pe la muka ndenge za la oui oyebi composition gouvernement ndenge zo salema eza ba réalité belé na kati ba réalité belé na kati ya composition ya gouvernement nde zo mona ba misusu ba permité bango ba misusu ba ke côté tel nde ba misusu ba koti au mona mutu mususu il ne méritait même pas d'être là mais quand même pour na région moko boye pour na fin moko boye eza ka ba récompense oui eza aza esika wana le sentiment de salema. Alors, en ça, des biso étant que bas Congolais, étant que bas patriotes, tondimi bango, tondimi gouvernement wana, et aussi, to souhaiter bango bonne chance. Mais cette fois-ci, bonne chance pour l'esprit patriotisme. Oui. Mais cette fois-ci, to kangami souté, to kozala vraiment misu ya kofungwama, to contrôler bango,
tokolandela bango po ete bayeba kosala mosala parce que quand même et aussi bango pe bisika bazali tozo interpeller bango toyebisi bango ke bango moko bayebi ndenge nini bakomi bisika wana ezali po peut-être ba makambo moko boye esalemi alors oui alors to souhaiter que ba travailler pour atteindre vraiment besoin de la population parce que population azana nzala population azana posa ya kimia population azana posa ya mai alors pesa bango mai pesa bango nzela pesa bango kimia bakoyeba na kotika yo o continuer nzela na yo malamu nde biloko population azana ngo bosenga soki bosali biloko wana ekozala mutu yo ministre ya justice osali makambo na yo ndenge esengeli ministre ya transport infrastructure osali musala na yo na ndenge esengeli et non pas détournement ou bien quoi que ce soit parce que ezana misusu lelo oyo ere bazonomme ministre azoyeba te ke ezali mukumba ya mboka oyo amemi na mokongo na ye amoni lokola mwa batie ye mpona kolia mwa mangeoire na ye alia ayiba après ake na ye soki akei directement akimi soki abimi kaka directement akimi mboka ake na ye et puis mbongo o bazoyiba soki oyoki soki olandeli oyokaka ba million banini alors cette fois-ci vraiment bato o bauti nommé bato o bauti ozala kozwa chance ya kozala nommé na gouvernement vraiment tozosenga na bino bosala ndenge esengeli bo détourner mbongo à l'état te bo sala musala malamu bo atteindre besoin ya population boyeba ete soki bosali musala malamu biso peuple population akobetela bino maboko et aussi même epa na bino makambo nyonso to bokosala ebanda kozala nango malamu eza neti banzela na bino ekofungwama soki osali musala malamu réputation nini oyo ozoteka epa population ozoteka nini parce que population abanda ntango ka lokola moyibi parce que eza bapoliticien misusu lelo oyo soki aleki ka boye oyo moyibi d'ailleurs même remise reprise pour nos politiciens c'est comme si ezala ngo comme ngo normal remise reprise au Salem soki landeli nde babanda osala ba remise reprise omona ke non eza na ba oyo tango bazosala libanda batu na bango bazo jalelo batu na bango bazo betela bango maboko we ba misusu o basepeli na gouvernance ya mutu ozobima wana te oyoka ndenge bazo sepela pona nini parce que osalaki po onyokolaki bango kola mona ki ya ndeko mususu na bobo tangaza journaliste ako tape kombo na été bon la tape ça fait rien oh lobaki trop na esika yango bati yo pembeni bande kwazo bina bazo sepela ouais soni cette fois-ci vraiment tolingi to mona ba spectacle wana te il faut tango zo bima olungwe ministre olungwe kozala ministre population ezolela ndi biloko tozana ngo posa population ezolela pona nini parce que olungwe c'est-à-dire malgré que ba mal nde tozoloba na mal eza un peu profond que non on meki kosala quelque chose oyo sali population baleli balobi que non il faut zala esika wana nde tomoni quand même na kati ya ba ministre misusu oyo baota bazalaki na nini oyo ya Jean-Michel Samalukonde que non malgré que ba misusu bazalaki ba misusu basalaki ndenge basalaki eza ba misusu o basalaki na ndenge malamu et tango ba nini basali gouvernement ya sika ba reconduire bango au sentir que même bato a cabinet na bango basepeli nde biloko toza nango posa toza na posa que non olungwe na esika population ezolela c'est ça ce que nous avons besoin ça na bino toyebi ndenge bolembi bisika bozali batu oyo bozo pona nde ba oyo bazo bimate et que chef de l'état azana posa ya batu oyo bazo sungaye mais makambo epesi ndenge epesa ki wana d'où cette fois-ci tozo continuer ya koevrer pona koede bino na kati ya fondation Jacques Kadima Mbeka o tozo senga na mutu nyonso ayeba na ko adhérer ko aimer
page ya fondation wana et aussi ceux qui mutuna ezali sur quoi ba tuna biso parce que politique il y a implantation il y a structure et ça déjà sur place je pense que d'ici là et kokota na ba commune na ba quartier na ba avenue surtout pour ba na kosunga bandeko nanga surtout ya limité surtout plus ba orphelin ba veuve na ba veuve et aussi ba na oyo baza na moins difficulté sur plusieurs domaines ba santé médicale et consorts vraiment to continuer kaka pour aider bango lokola ezali oyo msala oyo tolingaka eza passion na biso nde to continuer pour aider bango na kati nango vraiment bolema na ko soutenir biso te tozali po na bino tozali ya bino na masolo était lokola municipalité kuna oza candidat comme ya bourgmestre te ah ouais na commune à limité j'allais aider la population mais sur la question je pense que je veux fixer la population d'ici là sur ils seront fixés bientôt là pour la position à bino certainement ils seront fixés vraiment à ça parce que nous devons vraiment aider ce pays. Ce pays a besoin des hommes qui a l'art là d'aider, de travailler et non pas jusser, bateau bazoya pour na faire na bango moko boy. Non. Comme la souka émission Samokwalelo, il faut clôturer pendant pour 30 secondes. Votre dernier mot. Mon anga ezali juste il y a un remerciement na ba frère et sœur oyo bazar côté branché na télévision pour na Holanda biso wana na ba frère nanga nyonso tout Ndeko Juif Axel et consort et aussi honorable Germain je pense que toujours continuer Canalit Togolembangote vraiment merci beaucoup baïba na soutenir biso Togolemba bangote tozaka na bango toza elungo. Merci de me répondre qui l'invitation à biso je crois que tout prochainement même comme invité du journal pour Tobé Tamaslo au Italie politique. Merci voilà beaucoup. Ça n'est fini. Retour sur la Molamboka Jean-Kadi Mambikaye acteur politique vraiment aussi candidat député provincial de la commune limitée. Le Seigneur analyse en rapport il y a politique il y a république et démocratie du Congo et surtout que vraiment les jeunes leaders ont vraiment ambition et belé à ma casse au Lukapongo qui est liboso malgré Mbo Kango Babi bao bazo Lukabasa Bolamu ne bazo tcha à côté bao bazo Lukaba même à désordre ne bazo ko chance ah Nzambe mais cette chance à bailler bazo pour ma mission madame Congo échanger mandat oza mandat suka Félix Tshisekedi Tshilombo récit ne ezako dépendre na bailler bazo ko accompagner ce qui bolingi beaucoup plus à Congolais et Sengo mais ce qui bolingi était Goma partie est va continuer toujours souffrir dans la guerre parce que Kagame basé belé à la carte gouvernement na biso Bamobondo va continuer toujours qu'on détruit qu'on y a la bande de la partie ouest parce que basé est belé la carte gouvernement na biso mais ce qui to sangani to zala bon moko de Congo au Keliboso merci na souhaiter ba Mbutukulu ya Mbote na maman Ritia Belesi et vous n'avez pas compte X dans comment vous avez remercié mais maman Ritia Belesi en tout cas kolo apambolayo Mbutukulu ya Mbote ko yala ntaba pipi la kubweta la ko ngama ngole ele manaba chapeau melango kitoko avec impact na idéologie merci Bambote Mingina mon ami personnel Dina Vakanda depuis Angola pe na bande ko tout la Arabie Saoudite continuer ko s'abonner massivement la chaîne YouTube la mission mon école officielle pe voilà c'est ma activité notre élection ma primoko abordable de Yamba qui moi mboka Jean-Kadi Mambikaye acteur politique va toujours continuer combat politique là se couper à promettre bakinois en général la balle de qualité surtout bi balle de kinabwa bon pèse confiance à pour prochainement à même ba surprise yandenge na ndenge derrière les caméras qui va misala qui toko ya mwana mboka Benjamin Kilunga accompagné d'un ingénieur Egrid Mateta Osimi réalisation et montage ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité beaucoup continue côté la mission partout ma chaîne partenaire peu on a eu qui a la vision malamu asalokola mwana mboka Jean-Kadi Mambikaye benga sema numéro wana
tokoyamba yo mpe okoleka okosala baanalyse moko kitoko ekopermettre Congo ekende liboso katama anadewa. Je vous retrouve prochainement dans notre numéro. Jusque-là, restez branchés sur le reste du programme. Bonda Écolo, magazine d'actualité.